même ata ba chance non surtout bakanga na mai o bakunda yango na cimetière ou n'importe quelle place o bakanga ba chance lelo nga naza capable pe naza capable ya kokende ti place wana na bato belé bakonzi belé ya mboka ba ministre ba député pe ba pasteur bayaka epa na biso ba pasteur baza bande ko na biso mettre on za balukuta totanga komba de momo kota Belzebul soka kitia wa Belzebul jamais ko sala bongo po Belzebul azaba bona moto moko bo ezaka soka pusani pembe na oziki donc wana ezalaka tout moi ba esprit moko ya mikeo bazana ba terrasse bazaka na ba tunnel ba bisika ba sanité mo ba esprit mike wana aide o bango ba ba na biso eza aide moko na ninga la bete ezaki bazo reconnaître que noté bango mo ba bi que noté il y a la vraie spiritualité ezali eza epa ya batu moko boye quelconque. Troisième point ezaki mobali wana pa ko kozala envoûté na ninga na emosi mususu asa elaka mosi wana parce que démon à part entière jamais akosala mo ba fantaisie wana ke ya mutabando tout cas démon à part entière jamais akosala. Bonjour, bonsoir bandeko balandi Congo check balobi Congo check nde makambo ya boss na biso Sibu Mutombo to benga ki le patron unique à son char nazene senga ko présenter mission moko na lelo nga servante na bino serpent noir de la presse babi kombo na ene Jenzuzi mona muyombe nzoto sukali lelo nazanga moko te na plateau nazana maître Chaka yi aza maître spirituel lelo to ko lobela sujet moko eza malamu mingi na yebike bandeko boza ko landa ko zape te parce que lelo eza makambu ya lengi bino batu bolandaka nga batu bosepelaka na nga serpent noir de la presse boyebisaki nga neige tozolandaka maître Chaka na ba émission est-ce que moi ezati na Congo check oyambela biso maître Chaka tellement que nayokaka bino parce que sans bino nga na ozala te na lobaki funa yamba maître Chaka tosoyela makambo etali spiritualité na ba origine ya ba lien utaka wapi yo zakaka boyo sala makambo marchaka te oloyeba origine place makamne uta pona makamne marchaka te oyebaka te na pesi merci Nerika Sena derrière la caméra merci na Fiston Bastien depuis Paris Julien Bastien merci na bosante perso le kumu depuis Paris sans oublier Devile Mwamba bino bayanga bino bosala kanga na zalaka bien na kobosana ka bino jamais sans plus tarder na yamba invité nanga bonjour maître. Bonjour le serpent noir de la presse. Maître Lona Nessenga koyambo parce que bapelle leki mingi bat déranger nga tellement serpent noir koyambela biso maître Chaka te yango na ba ki fona répondre na ba appel ya ba abonné na biso ya Congo check na ya koyamba na no maître poto rumela te ba invité na ba téléspectateur na biso bato balingaka biso balandaka biso na Congo check ba yebisinga neige qu'est-ce que d'abord les liens. Avant tout, pour répondre à la question, na se présenter nanu, ngai naza Chaka, naza maître spirituel, nazali généraliste. Donc spiritualité o yonga naza nango eza spiritualité pure. Parce que spiritualité o na luka yango na mutute na somba yango pe na mbongo te. Donc tant nazaka na âge ya 8 ans, nazaka komona ba makambu, nde après komona ba makambu wana ndeti na ndenge mama oya botingai azaki komona ba réalité wana soki na yebisi likambo amoni makambo kokisami après un certain moment aki ko tellement fort na ezaki faible aki ko mona ke non ndri naza ensorcelé nde ba memaka ngai ba bisika no so batambusa ngepa basango bachenga ba maya mungu na miso kwa ke nazaki ensorcelé mais lokolo ezaki loko na botamaki nango donc nyoso to wana ezaki nango ba gymnastique inutile ndeti na ndenge na koli nango tina ndenge na zabu elelo. Donc nazala déjà na ba ayant droit spirituel au enseignanga makambu ya spiritualité o ngai naza ko présenter lelo a na émission. Merci beaucoup maître Chaka. Donc lobi loko moko spiritualité pure. Pas comprendre l'accent. La spiritualité pure est la spiritualité oyo esombami na mbongo te tout comme esombama na mbongo te pe lukama epa ya mutu te. Donc eza don oyo mutu abotama na don inné yango wana nde spiritualité pure. Merci beaucoup yango pe lelo to kolobela lokolobela biso mamba spiritualité bandeko balandi boza kolanda biso na Congo check lelo tozo lobela pe spiritualité na balien origine ya balien maître origine ya balien lien eza d'abord nini pe eloko nini sala kemta koma na balien parce que toyoka ka ata na ba église to monaka azana balien lien c'est quoi nini pe saka to lobaka mutu wana azana balien origine ya balien
Oui, lien d'abord ezali attachement oyo ezalaka attachement oyo ezana descendance tout comme non attachement oyo ezana ascendance. Ascendance wana nazo parler directement na ba ancêtre o bazaki liboso na clan moko to na famille moko. Bango lien ezali makila oyo ezaki pa na bango. Makila oyo ezaki tambola nzoto na bango. Donc de génération en génération ba descendance nyo surtout ezokita. Donc makambo o bango bazalaki nango nde yango wana pezo kita de génération en génération. Lien et ça la makande nini. Lien ya malamu ezali lien ya mabepe ezali. Na ba famille mususu komona batu baza o batu babengaka lokola nkodia toke inaoka na compréhension bongo o lokola batu babengaka nkodia ya famille ezali wana eza lokola lien moko ya malamu. Mais lien ya mabe o ezaki note bino na famille bobalaka te boza basi kitoko me bobalaka te boza mibali ya kitoko botangi ba classe boza na mayele me bozoka misala te rien ne marche. Donc ba lien o nde tokolobela nde lelo yango wana. So ba lien wana se créa ka ndenge nini ba o bazaki liboso ba ancêtre o bazaki liboso ba makambu nyonso bango basalaka yango wana ekomi héréditaire ekomi kokita de génération en génération. Nde yango ezaki noté na génération présente peut-être bozo subir ba pénibilité moko boye ba souffrance moko boye o bino boye belaki cause nango te mais provenance nango ezali wapi ezali pa ba ancêtre wana o bazaki liboso. Maître Chaka toyebi pe mwanda mutotanga na Bible balobi ba parents na biso baliaki manga ngai ekiti na minu ya bana. Est-ce que c'est possible ba lien o euti na ba génération ese wana ezala couper? Oui, ba lien wana eza possible, pe ezala ka possible, ezala couper tout comme ezala ôter. Donc ezala possible. Comment mettre balandi balingi ba mettre parce que bato ebele lie kanga mutu nyonso e mettre lizo kanga mutu nyonso mona mutu mususa rumeli ami bengi kenga na YouTube na sali 17 wana ata matosa za na ngote segeza peka ali mettre do bande ko balandi balingi ba mettre comment eloko nini esengi na bomba sala parce que bali ezo kanga mutu nyonso. Oui, ngai nde nazaboye d'abord naza na pouvoir ya kokota en contact na ba ancêtre o ya famille na bino ya liboso ba ancêtre ya liboso naza na pouvoir ya kokota en contact na bango so na koti en contact na bango bakoyebisanga bakorelate nga makambo o bango basalaka oyo eza oyo komi pénible pour na génération na yo eza présente nde bango soki bayebisi ngai nde bango bakoyebisanga ekozala boye ekosengela boye po génération na to bakoko na nga wana bamona esengo to babala to bazwa misala. Donc remède des ali ngai naza na pouvoir na kotaka en contact na ba ancêtre ya tribu moko boye to ya famille moko boye parce que lien bakata ngo kaka na nzela ya ba ancêtre. Donc il faut ko contacter ba ancêtre wana ko benga bango pe ko benga bango za ko imposer bango nde lien ekatanaka ata obandi ko ganga o mati bangomba osani ni lien ekatanaka na procédure wana te. Je suis un homme spirituel avéré et un homme spirituel réputé. O nazoloba yango nde za kana kati ya monde spirituel. Maître Kwikila ba na ebite suka na ngosi za kandeni biso vraiment to linga ki mona miss na Congo check maître mutu vraiment oyo asala raté abala raté jeune fille mo bolien pene kangaye abala raté so azuka mobali azoka na mibali mais ya yesuka kana nzela so luki mettre solution. Oui, ba témoignage eza ebele, ba témoignage eza ebele donc na ko étaler ba témoignage ba guérison ya bato awate mais na beaucoup plus sans lobelande o ngai nazali. Les premiers ali génération présente au bazo souffrir bango bazana bango ba innocent. Donc bato wana nyonso tout bazana bango ba innocent donc problématique ezande et pas ba ancêtre o bazaki liboso. Donc ba o bazana bango présent bazana bango ba innocent. Donc bango ndenge zandengona ba procédure tout comme ba forme oyo ya ko procurer guérison ezaka kana ndenge o nazo kende de quatre chemins te naza droit au but donc nazo loba o nga na salaka pe nazo loba o ngai na yebi pe o ngai naza na expérience nango. Merci maître na linto lobela kamotali suba maladie lelo tozomona ba maladie mingi za maladie o bazobwakela batu romona mutu muso abelaka mutu batamboli na ba hôpital ya minene o toyebi na mboka na biso ba traitaka ba maladie wana ezo simba te o landela ba bien ke o te maladie o eza maladie moko spirituelle ba maladie mentaux ba maladie donc ba maladie ezebele na tangi net bali boma mususu na mona fi moko mwasi kitoko mais nzoto na eza lokwa poswa nyama esali ba pota donc ozo ayebiso ke serpent na tambola na ba hôpital ebele
solution zo mate ba maladie bongo on appelle ça problème spirituel. Oui, d'abord maladie n'engana ezora mutu na deux façons. Ceux qui ezaki programmé déjà na destin na yo ke ozwa maladie wana okoka ko échapper ngote ozwa ka maladie wana. Na seconde façon, tout comme deuxième façon, eza que ba préparer yango. Eza eloko o ezaki intégrer na kati ya destin na yo te mais ba préparer yango mystérieusement. Ba préparer yango ba sali ba sali lançage nango ba lancer le maladie wana. Nde mutu akomi atteint pe mutu akomi na liboma to mutu akozuma maladie o babengaka bambasu ba maladie o nyoso ya ba o neto tangi wana ya nzoto ko beba tel que ba mpc tout consort. Nde ezalaka babilo mo ezaka préparer. Sous babilo ko wana nyonso tout remède nango pe façon ya ko guérir babilo ko wana nyonso tout ba procédure wana nyonso tout ya guérison na zanango. Nyonso ezali. Erika Senalo yo kamakambo maître bazana ngo nyonso maître bo mambo etali ko bota parce que ça pina bato mususu ko bota neza normalité basali ba hydro ya sali emsu 15 ans de mariage azo bota te maleki na ba hôpital ba médecin batali ba biyondo ngoza boza muté falo bota mais to so comprendre ozo zoaze mité pour ani maître wana pesa possible la stérilité neza ngwana mususu ezaka héréditaire ezana famille na bango ba koko wana buta ba koko na bango lien wana ya stérilité esa nini ezolanda de génération en génération wana ezana volé mususu stérilité mususu pesa ka provoquer na mutu ye moko yo moko provoquer stérilité na yo na ba makambo oyo ba makambo kaka oyo bato ba ebi donc nini maître bon ba avortement oyo eza ba avortement volontaire donc muta provoquer avortement volontaire na ba mois oyo ezalaki déjà avancé ya zemi ya grossesse donc muta provoquer avortement moko volontaire. Donc babilo ko wana surtout écrit pe ba stérilité wana mais ba guérison o ezali spontaneuse ba guérison eza spontaneuse pe na ba rectification ya ba makambo wana nyo surtout sur le plan spirituel ezali même ata mutu a salaki babilo ko wana donc naza na capacité na pouvoir ya ko procurer compassion pe miséricorde na vie na ye mais nzambe pa sali kazu pe zemi wana. Merci beaucoup maître tout le bel kambutali blocage maître comme on a mutu mususa banda musala sali 20 ans de service tozo mona on a misala place tozo sala mais batu mususu ba sali 2 ans ba sauter ba grade coûte a mati grade oh il fallait que tu muta sali 20 ans de ye a mérité poste wana mais azozo promotion te batu bazuya na sima maître wana sou ezapé blocage. Oui ba blocage ezali parce que mutu nyo surtout na mokili abota na chance na ye mutu abota na chance tant que tu as mokili tu as chance o tu as la chance moko boye ya avènement na mokili mais chance siko o ezaki noté ya kokoma peut-être yoza journaliste mutu mususu aza ministre to akoma boye ba chance wana siko to akozongo na mokili tozongo na mokili à l'aide ya ba force naturelle o ezo correspondre na nature ya yo mutu nde chance wana e osani ni ego se déclencher batu mususu o babenga ba commet des mortels na spiritualité batu wana bazalaka makambu nyonso to ezalaka bonka na pasi donc attendre ni faut ezaleka na pasi il faut à connaître ba pénibilité moko boye poye peut-être à atteindre objectif na ye donc ezana moi ba façon eza vraiment makambu ebele eza milai donc lokola moi minute eza vraiment eza muke donc to bandoki nango est-ce que pour na mutu alonga na ba blocage mutu alobi ke neti loko neige toni la biso maître pour na mutu bima na ba blocage on esengi mutasala. Oui, pour na ba blocage ezana ba principe oyo visible et ko procurer batunyo surtout babotama mukolo moko te batunyo surtout ba bilongeza ndenge moko te batunyo surtout ba nature eza ndenge moko te ba nature eza différente donc mutu na mutu azana forme na ya guérison tout comme forme na ya procuration ya miséricorde o ya rozona likambu na n'importe quel likambu o ya zanango donc ezali possible na makambu nyonso to wana eza vraiment possible bato nyonso to bazwa guérison oyo kozala procurer na monde invisible dans les bons dans les biens. Qu'est-ce na ba inconvénient ba inconvénient ezate parce que ba inconvénient ezalaka na mutu oyo azosala spiritualité moko boye oyo ezali spiritualité moko boye oyo eza mal conçu tel que le roi ba magie noire eza ba spiritualité moko eza mal conçu po eza na mabe na kati nango donc na kati nango ba bolamu ezate ba magie violée nyo surtout ezaka na ba mabe na kati nango donc eza ba spiritualité moko oyo eza mal conçu donc mutu aza na pouvoir ya spiritualité oyo eza mal conçu oyo eza mal initié donc
yangonde salaka que note et yana ba inconvénient que non mutu oye pour na guérison mais makambo no baby o bandi ko mona batu bandi ko kufa, donc tu vois que babilo ko na surtout ils a vraiment na ba forme en main ngai na na spiritualité ils a pure na lobaki on jana e bandeli déjà il y a émission. Maître Chaka, merci vraiment. Maître, surtout batumi batuninga makambo eza bana basi. Bana basi baby singa serpent noir de la presse. Tuni la biso makambo tali malchance. Maître, au moins jeune fille mususu azala mobali. Yena mobali wana izo simbate. Incompréhension et incompréhension. Mais tant encore kabwana mobali wana 2 mois après mobali wana quel azui moi mususu abali. Wato binga ngweza malchance to eza ba film mususu ba yebi kostola na mibali bien te mais mingi tozo mona eza chance te maître ezo sala ma mingi mobala sena mwasi 5 ans abali mwasi wana te donc kaka yo kabona mbala na bali mwasi mususu emsu mo son pas mesani ta yebi te wana eza ba malchance maître wana eza bon malchance to koloba pe bongo malchance mais en réalité babiloko nyonso to wana eza na kati ya loi karmique. Loi karmique n'exandengwana eza ba makambu oyo et salama, donc disons loi karmique beaucoup plus ça kana batu oba existaka liboso, donc pour réincarnation ezaka vrai. Donc babiloko wana nyoso tout soko o vivaka na époque moko boye et ko rattraper na génération tout comme na époque oyo zali. Wana nakangi parenthèse wana. Pour mes ali mutu oyo chaque fois azara soka azana mwasi o azara soka azana mobali to alingana mobali soki kaka connaître yeboye akimi mobali soki kaka ba komi na niveau mo pour ba légaliser relation na bango tout comme ba officialiser relation na bango makamuno surtout fait beba. Le problème est que il faut ezana force moko ya amour o ezaka spirituel, il faut qu'on faire réveiller force wana ezaka réveiller beaucoup plus ce qui force wana ezaka réveiller beaucoup plus na spiritualité eza pure. Nde force wana so ekomi réveiller nde mutu tout comme moi si o akutana na bakawana nde akutana nango lisusu te. Donc nyonso wana tout quelque part eza maladie okutana na mibali bakimako eza déjà maladie maladie, donc o kosuto komi mamu bimba mais osali vie na yo vraiment convenablement tendenge sengela ko sala. Donc wana eza babiloko o tokolobela ba envoûtement d'amour, tokolobela ba trouble d'amour, ba makamona nyonso tout. Maître Fungolomba mo envoûtement d'amour eza nini? Babiloko wana bon envoûtement d'amour ezali tozana envoûtement d'amour, tozana trouble d'amour, tozana retour d'amour, tozana amour esclavagisme. Pe tozana amour fou. Ba amour wana nyonso tout ba forme ya amour wana nyonso tout eza mabete na mwasi tout comme na mobali oyo alingi a sécuriser bolingo na ye pour na lobby na ezala malamu. Eza mabete. Mais et comme mabe soki okomi ko nyoko la mobali wana tout comme okomi ko nyoko la mwasi wana nde ekomi siko mabe. Donc na kati ya spiritualité na nga ekosa nini eko procurer malédiction na bolingo wana. Bolingo wana yekende musika te. Donc bolingo wana feza na bit moko boy oyo zo sayelango. N'importe quel bit oyo ezali ya malamu nde ekosa nini ekokende très bien na makamunyo surtout o ngai na ko yebsa o sala. Maître mama mo abenga nga na poto ayebisinga abiya za mobali. Mobali na mona rapé mbongo. Mais mobali na pesa ke mbongo te o mona pena azoluka ta 200 € ya pamba. Mobali na sika ko moni fona futa boye tozana débit année faut ko changer ba contrat bona boy. Mais akokama soki famille mobali ne bengi na kin o mona ata 1000 € Maître wana ye mama wana zana chance te mbali na pesa ke mbongo to ezana esprit moko boye kanginde mbali wana po soki mwasi na ya singa pesa te me place mso a pesa mususu ezali ke mobali wana aza mobali ya vie na eta tanga mela ete de 1 de 2 ezake ye ndinga za ngwana azana ba malchance azana ba blocage yango zo sala ba blocage wana ezo ko répudier bolamu musika na ye. Troisième point ezake mobali wana pe ko zala envoûté na muninga na ye mwasi mususu asa elaka mwasi wana pour ba bloko wana pe ezala mingi pe eza ba réalité oyo eza vraiment actuel. Famille na yepe bakoki ko envoûter pe na forme ya sorcellerie na forme moko boye ke note akipaka bango azala donc disons akoma na servitude akipaka bango donc babiloko wana nyonso tout donc mutu nyonso oyo azana bakawana oyo azako se retrouver na baka oyo nga nazoloba soki a contacter ngai na kokota en contact na force ancestrale na ye ya famille na ye
pona yeba eloko nini ezo marché te eloko nini eza boye pona makambo na ye ebongato mobali abanda su azala suko bien na yo ndenge olingeli ekosenga il faut boye boye wana ngate mutu na koloba meza force invisible nde ba ko transmettre nga message wana ya voyance wana nde na osani na kopesa mutu oyo aye ko exposer problème on pas nga pona azwa solution na ye en bonne et due forme. C'est possible na mutu azali banda mboka parce que yaza na kinte yaza libanda mboka. Oui, la spiritualité ça rend la frontière té. Frontière na spiritualité za la raté. Donc peu importe sika o mutu azali, peu importe ata oza wapi, peu importe force invisible eko komela yo eko atteindre yo pe ozala satisfait ou satisfaite. Mususu biso toza ba artiste totambola katoyo kaka. Eza un artiste mususu ba koma système ko fina baninga. Ye ce boye place mo ba fini bino donc soit bo salelo mo boye bino bo pela te ka ya pela maître ce ko biloko abongo ba musu to ka ko ngana kangi nzoto nga biloko ani ko simba ngate pona na bato bazukuta biloko neti mto aza na monde ya ba star quoi to loba il faut ça la nini. Oui, ezana ba procédure ya ba protection ezali ezana ba procédure ya ba contre retour ezali il y a contre-attaque plutôt, procédure, il y a contre-attaque ezali, sali attaque spirituellement, puis attaque au basay la kio et zongi kuna fois 70 000 fois que o y atinde la kio. Donc d'abord problème ezali tango batu bakenda na église. Ezaka ko bomba nzoto to bomba nzoto te. Ezaka ko bomba nzoto, oui. Sikoyo biso ne tozali awa, biso ba maître spirituel. Na che biso ne sont en général, biso ba maître spirituel. Ezana batu ebele ba konzi belé ya mboka ba ministre ba député pe ba pasteur ba yaka epa na biso ba pasteur baza bande ko na biso toza na bato entretenir ba bonne relation ba bande ko na biso ba yaka ko luka ba na ba force maître wana monyo ko motumbola ba pasteur Jerry Cobertos mon cordon merci na yo papa maître wana ko motumbola ba pasteur ba yako luka na ebité ba luka nini dito place bango ba kokara te bino bokokisaka bango comment soki na boye na lobi boye za matumboli te ezaka la vérité balukaka nini bat bang baye ba balukaka nini maître non koya koluka baka koluka ba relation nga la vie ezaka ba relation ezaka maître tika nona bongo malakiti lisolo comme elengi ben mbonga de Hollande merci papa patriote et babi le patriote ben mbonga de Hollande Rodrigue Toko depuis Canada est-ce que boyo kamakambo biso to kenda na ba église au mona Saint Espoir kiti to comme yoka shika baba musuku batanga komba mwasi na Marie maître sko bango to ba bimisaka ba esprit wana bango ba mona pe ba kota contact na monde obino wo kota wana pona bango ba bimisa ba esprit wana ndini bango pe ba solo kana ba esprit mona demo zoloba nakei ngana ba cri wana frère ana yemba kem so azaki ngo pona pa to kaka na église nakei sko maître bango ba kota raté en contact wana pona ba bimisa esprit wana ganga kei wana ezalaka ba démon à part entière te eza ba démon à part entière te parce que démon à part entière jamais akosala mo ba fantaisie wana ke ya mutabando tutuka démon à part entière jamais akosala mo c'est tout ba maître on ezaka balukuta par exemple totanga komba démon moko ta Belzéboul soka kitiawa mais Belzéboul jamais akosala bongo pour Belzéboul aza d'abord na moto moko bo ezaka soka pusani pembe na oziki donc baza ba démon moko très dangereux donc wana ezalaka tout moi ba esprit moko ya mikeo bazaka na ba terrassé bazaka na ba tinel ba bisika ba salité mo ba esprit mike wana nde toyebi ba réalité wana ndenge ezalaka nde ba esprit wana nde ba esprit wana bayaka kolobaka do balobaka na ba forme wana mais ezalaka nango tekeo batu Saint Esprit o soki démon nini non. Si je comprends bien maître ezaka ba pasteur bayaka bino bo aider bango bakoma na niveau que sera lobby pe moi esprit wana pe lobby bongo to ndenge nini donc comprendre maître linu soki eza moko ekobukuta mukuwa te minu fezala ebele po bukuta mukuwa aide o bango bayaka koluka pa na biso eza aide moko na ndenge ya mabete eza ke bazo reconnaître que note bango mo bayebi ke note il y a la vraie spiritualité ezali eza epa ya batu moko boye quelconque nde aide wana o baye koluka eza mabete na traiter na ba bonne relation naza ko entretenir ba bonne relation na bango surtout. Merci beaucoup maître bandeko balanti bozo mona kezo kende bien ezo kende vraiment bien
émission na biso maître azawana maître batu balandi biso partout dans le monde parce que chaîne biso Congo Check Check était amaka partout dans le monde yango na pesa ka bana poto mbote na lingaka bino mingi basia na nga poto ba vie na nga poto donc bozala ka na biso bien biso beto zala ka na bino bien parce que sans bino moi non les kana agence teta que ça là bien mon kipe na kita western offense et ça la bien vraiment maître batu balandi biso beng ba yeba ndenge ni ba osala zo yo wapi ozana mboka nini na bike tozana capitale na Kinshasa ba kozwa maître chaque ndenge nini. Oui, pour nous c'est facile, pour nous c'est facile, vraiment très facile. Numéro à contact nanga ezali n'a pas sa numéro nanga à contact wana ezali pour batu bazwa ngai plus 243 81 70 46 493 plus 243 81 70 46 493. Numéro wana eza opérationnel na WhatsApp, eza opérationnel na Viber, na Imo, pe eza opérationnel na appel ordinaire nyon surtout. Donc na temps nyon surtout ceux qui mutu alinga ko en contact nanga pe abenga ngai akozonga directement parce que nga nazaka na batu ba mbela nga téléphone te na yambaka ba appel nanga moko. Yango wana pona bino nyon surtout balandi nyon surtout bambote na bino numéro nanga na pesi bino yango yo. Na bosa ni question sous comme tatuna question elinga sointanga eza mama mo ebisinga azoy batasani pona bana azokota bana na ba école bien o azofuta cher na Kinshasa to yebi ke ba école bien za cher mais bana maele za te maître ki buzo ba musu ya bana na classe eza pe envoûtement to eza pe sorcellerie to eza kaka lolenga bana baza maele te. Oui, eza na ba question tuni wana eza na ba explication ebele. Parce que tous ont explication moko du côté sorcellerie hein. Omoni bana ne bazani ngona mwana koza mayele na classe akoza mayele mais mwana depuis akenda okutana na ba camarade moko na école o yazo sangana bango ba envoûter mwana za su mayele te mwana koma beaucoup plus que l'exabatana na ba distraction. Donc babilo kona nyon surtout wana eza ba réalité eza ba fait moko réel. Na lobaki ke note ko bomba nzoto eza mabete kobomba famille kobomba mwasi kobomba mwana kobomba libota mobimba eza mabete ils ont ba danger moyen et pénétrer ezati donc babilo kona nyo surtout eza réparable pe ezali eza guérissable que mwana za maele te donc mwana wana tout ça lié prière mwana wana maele ezongi normal ndenga zalaki liboso to mwana na guérissaka kutu bana o baza ba kizengi mwana za kizengi abotami kizengi normal nazongi c'est normal. Ah bon nazongi c'est normal. C'est la spiritualité qui contrôle le physique. Maître ndeka to lobaga internet les églises te maître pona to chiter na émission surtout comme okoma dia na suka bato basimbi mokili ba jeune fille biso ba mama maître internet les églises te lobaka ba on balinga na bango vérité ezamba film so bisinga serpent et biso to linga na biso visibilité biso ba miso auto linga pe na zo tambola pe na bo jipa etele misingai elinginga ba filming ba sali constat que ba chance ezate maître est-ce que biloko bon eza possible so ba luki maître chaka ba yepe bazui o bango bazo luka célébrité succès eza ba film so pe na lingara ni kenga na okufa boye tenge funa sa kombo na mboko maître c'est possible. Oui eza possible nazo lo bango haut et fort eza vraiment possible parce que ba chance ya mutu même ata ba chance non nyo surtout ba kanga ngona ba mai o ba kunda yango na cimetière o n'importe quelle place o ba kanga ba chance na yo ngana za capable pe nazalaka capable ya ko kende ti place wana spirituellement invisiblement na ke na débloquer yango pe na délivrer yo à partir esika ba kangela na zongselo ba chance non nyo surtout pe o moni clair na vie conformément na ndenge onyo surtout o lingeli o monela pe o mene vie na yo donc naza disponible pe nazalaka disponible na makambu nyon surtout pe naza prêt à tout. OK. Merci beaucoup bino moko bolandi maître soko ko répéter numéro na suka msu mutu msusu ayoka kité tango bande kopesa numéro pona ba noter. Ouais, numéro ya contact nanga ezali plus 243 81 70 46 493. Wana ezali na ba réseaux sociaux nyonso bokozonga na numéro wana. Merci beaucoup bandeko balandi na ebike bozalaki ebele ya kolanda biso na émission ya lelo tout ce qui si pona lelo na maître chakaza maître spiritualité yo oyo moni kozana ba problème na mususu obiso to lobité maître ya ça sera mambebele to ebika ka télévision za temps
tokoki kodétailler nyonso na minute oyo toza nango te mais yo ozwi numéro omoni ke oza na problème moko bo oyo biso tosite awa te kohésite te maître chaque aza na République démocratique du Congo numéro ni yango wana topesi benga ye oza na bablocage osalaka maka atosalaka commerce eza na bato mosusu posalaka commerce ne mataka te maître chaque aza wana akodélivre akosalelo akotalisa lolenge nini okosala okomona mpo komi komata parce que baninga mosusu babandaka na lufu mais lelo bakoma na badubai mais yo bando na lufu okwei kuna bombongo ya lufu komi na zikida ndeko mwasi eza blocage to hésitaka na spiritualité te spiritualité existaka parce que tozomona makambo ebele na mboko toza na poto partout tozomona ngo eza mutu mususu akenda pe poto arumeli abali te mais mususu akasalika ida na bali ya yo za na blocage équipé pays te blocage c'est que bato bana Congo ba bloquer blocage za na frontière te mettre tu loba spiritualité mettre za na frontière te non za na frontière te spiritualité za loi mu pepe za na frontière te c'est ça la spiritualité donc partout est pénétraka vraiment bino moko boyoki donc ko hésiter te na pesi merci na mina mboka ni balobi actrice ya groupe te plus ya président Masumu de Brende merci à mon cordo Jerry Cobertox et merci Eric Arsenal derrière la caméra ndekoza na Paris oza na Bruxelles olingo tinda biloko ko hésiter te on a ba déception na ba agence mususu na agence FGB business na ebi et agence na biso to lekaka tozoka ba carton et komara sans problème merci na fiston basende ben mbonga les patriotes papa sala rande to yokanaki et sala moi bien western ça l'a bien vraiment Rodrigue Kitoko depuis Canada mon vieux mobali ya mutu ndeka toka la femme de quelqu'un yepé l'homme de quelqu'un babi Rodrigue Kitoko mobali ya libala na pesi merci na persi lokumu batu nyo so bolinga serpent noir bokomelanga ba ope bolinganga te za ba point de vue na bino donc so linganga te na obligé na ngote po linganga parce que ta yo linga na changer te ato lingi no ngape kaka na ko changer na ngate donc merci à tout le monde et retrouvez-moi au prochain numéro Yasibo mutombo, Congo Check TV, Yasibo mutombo.